Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Ba tata iba mama kiambo teketo awe tukolele peto letezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baoti kote ya biso Matei oyo tozali kozwa tongo nyonso ezali nde kolamusa biso bandimi koyeba ntina oyo ezali ete totiki mabe nyonso tobengami lelo bandimi
po ete tokokozala futi nini. Lelo ezali vendredi kokanisa liwa ya nkolo Yesu. Tata Simon Kimbangu bango bakufelaki na ntina nini. Pasi ya mama Mwilu bamvoala misato. Bamvoala misato lelo batiki biso. Avant batika biso balobi ete etumba mosusu ya munene oyo ezali liboso na bonzoto ekokokana te malamu to ndima liwa bango wana batiki biso. Lelo oyo ngai na yo ndenge toyoki na Matei tokomi kobundisa Tata Molimo Mosantu na likambo oyo ngo bango ndimaki ete batika mokili oyo. Yango Tata Molimo Mosantu na nzoto ya Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozala bana botosi. Kotosa ete totika mabe nyonso tozali kosala. Makambo nyonso ya mabe mibeko bacheli biso toboyi kotosa. Totosa soki totosi te biso moko tozali tomitia ceinture na kingo ndenge Judas asalaki. Eza boye te ndenge tokangami kaka na masumu kaka singa na biso eluketo. Koloba ete ba ceinture yango tozomitia na kingo po ete tokokufa pamba te tokangami kaka na masumu. Lifuti ya masumu ezali nini? Liwa. Biso moko tozali kumilokela liwa na tina ya kuzanga kotosa. Tokangami kaka na masumu. Oyo lelo oyo tozali kobundisa Tata Molimo Mosantu. Tozali te. Tozali wapi? Awa kaka na kati na Yerusalemi pe na kati na Lingomba. Oyo tozali kobundisa nkamba. Tozali wapi? Na kati na Lingomba. O bazali kobundisa nkamba zali te bazali te. Awa tokangami kaka na mabe nyonso wana yango nde tozokumilokela nde liwa. Koloba teke Satan si aloba ete bakosilaka ye makambo tokosilaka ye makambo. Toyebi te toyebi te. To alabana bosusuli. To alabana kotindama ndenge Lingomba zali kotinda biso ndakisa na kati na ndako ya Nzambe. Lingomba to de la ville apesi ya programme ne nyonso ndenge tokosalela Tata secrétaire. Soki totosi nde tobiki. Soki totosi te wana nde biso moko tozokomitia singo. Tozala bana botosi. Tolanda kaka ndenge Tata Molimo Mosantu na nzoto ya Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda biso. Makasi na mabondeli tumipesa pe mingi na misala ya botongi pe kolona pe kobokola. Oyo tozali kobundisa Tata Simon Kimbangu Kiangani na misala na ye na etinda na tozali te. Tososola ndenge baza kopesa biso Matei baza kofongolela biso mukanda na Tata Nzambe mikolo nyonso tongo nyonso oyo baza koteya biso bazali kopona chapitre oyo eza koteya biso. Tozala bana na bosusuli. Tozali na ntintsani ya batata na bamama ndenge momesano na batongo nyonso malome ya wana yango esalisaka biso bona bosombi mazout. Tokosala ngo na lombango nyonso ndenge tokosengaka 15 minutes po ete tokende kobongama
tozonga awa na 10h na ntina na beko oyo tata molimo santo atindi biso. Tosilisi bokombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. ezalaki bongo malimbisi ya papa fuma mbanza papa mosongi ya nzila asili kopesa biso na ntongo ya mokolo mwa lelo.
en direct autant Kamba et Lucille Miensika. Lelo et Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.